Songanzila. Merci ba collègue. Ba tata na ba maman ndenge papa asengli bisango. Ndenge nini likambo oye bandaki ya makambo nyonso tu eko badelaka na Congo Brazzaville. Na kosala kaka mwa bref historique pour na tango. Batata na ba mama tangu tata Simoki Mbangu abandi mosala awa na Nkamba. Papa Mandombi Manfuma kombo na ye azalaki na neveu na ye papa Mafuta Paul azalaki diacre na awa na Ngombe Lutete. Maintenant tango ayokaki makambo ndenge papa Simoki Mbangu la musabibembe awa akeko loba na noko na ye azalaki mokonzi mboka chef de terre banda, donc azalaki commandé 7 villages, donc azalaki village ki Ngoma, Suki, Nkandu, Kilanga, Mbanza Vulu, Bela na Jeto. Donc bamboka nyonso tu wana yem azalaka mokonzi. Mais tellement que pe mokonzi yango azalaki kosala bakisi mingi yango wana misu eyaki kokufa ye. Neveu na ye akekuna ayebisi ye. Tango ayebisi ye kuna ngunza abimi kuna azosalisaka bato. Tokende kuna peut-être la kosalisa yo. Ye pa boyaki te bazwaki biloko bayaki awa na Nkamba. Tango bayeko koma awa tata Simoki Mbangu asalisi ye. Tango asalisi ye misu emoni alobi eki Mbangu toko diari bote dina tata ki Mbangu ngana lingi musala oyo eye epai na ngai omoni maintenant sika tata ki Mbangu alobaki na yeke makambu nyonso tu ya lingomba oyo ekobandaka na lero wana baza kobenga ngo Congo français. Donc eko bandaka na Congo français et na Congo belge et ken Angola après Tanzanie na mokili mobimba. Alors na tango azongi na mboka na ye asangisi les 7 villages oyo ba mikonzi bazalaki kuna bina bango papa Simoki Mbangu azali ko yamba ba mipaya ebele. Donc malamu bosalaka bozwa biloko bokende kutika na Nkamba po alesaka bato. Donc nsinsani ya liboso e bandaki na biloko ya kolia. Alors deuxième mbuta susu yaki awa papa Matuba Samuel ye azalaki longi epai ya ba protestant na Musana. Alors kuna docteur Fram aponiye na ye na tata Mfwama na tata Paul Njufudi balobi kende nanu na Nkamba okende kotala makambo ki Mbangu aza kosala simba ye nanu ne lamba bongo tala jese nini na kosala oya koyebisa biso bakamataki mutu moko akufa misu bapesi ye. Or tata ki Mbangu na tata Matuba bayebanaki depuis Léopoldville parce que papa ki Mbangu aza kosala na huilerie ye na Citas. Alors akomawa papa Simoki Mbangu ayambi Matuba ndenge nini bisoto ye kaka wa alors na tongo wana na tango papa Simoki Mbangu abandi mosala ya kosalisa bato malade tata Matuba ke asimbe lamba. Tango asimbe lamba papa ki Mbangu moto asimbi ngai totelo minanu wana batatela ba mama bandimi bomoni esika balobaka na lingomba na biso ke molimo soko zozwa molimo soko basimbe il faut katana soko katani te za molimo ya solo te naza meme na mukando papa Mbanza komaki pona makamba molimo tata Matuba tata ki Mbangu alobi mutasimbi ngai ale mpvp katani abaluki boye Matuba soko bapesi yo musalo yo kokoka yango ya lobi na kombo ya nkolo na kokoka yango. Alors tango Matuba zongaki ni premier temple
na lingomba na biso efunganaki na le 17 mai 1959 ba photo ezali makambo nyonso nazoloba ba photo ezali le 17 mai 1959 nga nazalaki na kati nazalaka na 12 ans kuna papa Diangenda alataka mapapa soso ya pembe na soso ya mwindu ezalaka na liboso na biso donc eza kotambola nzembo ebimaki zunganisa jula ya onso nkundi kwei si wakadila donc toturi papa Diangenda me ndenge nini basoso oyo ye tosi tokabwani na butu na moi alors toye kokoma na 1900 na le 2 juin 1958 ba français baye kopesa biso liberté de culte bokoko bondela na bino tokoki kokanga bino lisusu te donc yango wana makambo nyonso eza kokangama na Kinshasa bibubu toye kokoma toye kozwa makambo ya timbre centenaire timbre wana papa ezali lobi na komemango naza mwana pake mobimba ya batembre eza na ndako kuna timbre wana elongi ya tata Simoki Mbangu ekendeki partout nani moto apesaki yango président kaka oyo aza na place lelo papa président Denis Sassou Nguesso ngape nazalaki protocole na ye pendant 17 ans donc fanfare Kimbangiste amemi yango na Guinée sans que to futa ta tikate logote rien akeko lo bakuna sema fanfare alors atindaki mosi na ye akende kozela papa Diangenda na Talangai ni kuna na Talangai kombo ya prophète elongwaki eyaki maintenant kombo ya envoyé spécial donc makambo ebandaka na Congo Brazza tangu toye kokoma na le 2 septembre 1962 ni kuna bayaki kotelemisa collège ya liboso ezalaki collège national donc ordination batiaki bamaboko boye lobi papa soki lere kozalaka nikosalisa bafoto yango ezala ya minene pour que totyango na musée donc ordination ya bambuta ya liboso ebandaki na Congo français donc Tata Matuba azalaki représentant légal au Congo donc Tata Nsomi premier suppléant Tata Mfuka premier suppléant papa Jabaronda oyo asalaki atongaki mausolée oyo ya papa Simoki Mbangu ye deuxième suppléant chargé de construction donc makambo mingi eza kobanda na Congo français papa Simoki Mbangu Kiangani tango aye Brazzaville na 5 mois akomi kuna ayeko ko rappeler likambo oyo ya le 17 mai 1959 atuni eloko nini emonanaka biso tolobi papa soso emonanaka mususu ya pembe mususu ya mwindu alors asali miracle tala soso na yo yango wana basoso ezotambola na plateau de 15 ans visa comme ça donc histoire na biso ya lingomba eza histoire vérifiable et histoire moko ya kitoko papa Simoki Mbangu Kiangani na Congo Brazzaville ni kuna bandelaki ke lingomba ezongi a zero tozongisi lingomba a zero awa tozali awa biso nyonso tu tozalaka na ntanda moni wapi na Congo Brazza na 1961 tosalaka tournée ya liboso papa Diangenda vakene na Israël ayaka na Congo Brazzaville asali tournée esili tango azongi ake na Israël na 1960 tangu kora papa Simoki Mbangu eyake na Materima yo bato oyo basimbaki yango kaka bato ya Congo Brazzaville
tango esili kaka paf allez koro wana bamemi yango na nkamba le reste ya bato baya kosimbila yango awa. Donc makambo ebandaka na Congo français ndenge papa Kimbangu ayebisaki yango na papa Mandombe Manfuma na 1961 kala tangu Lingombe bandaki tozalaki kopesa mbote ndenge tozoko pesaka te. Donc tozako beteka bravo papa 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 papa. Na 1961 tangu papa Diangenda ye na Brazzaville tata Nsomi alobi mfumu kunda bakunda yo mokonzi akunda na lingala na yebite soko kokumisa mokonzi bakumisa ka ye. Donc ba beteka bravo te. Donc ya ko beta vous et bandaka na zande parce que tu as ressemblé na zande. Il y a 2 septembre après na lobby yango. Donc batata na ba mama voyage à Liboso ya papa ya Lungana na Congo Brazza pigeon à côté na camion na se toke na ye ti kunzulu camion zo côté na ba mai ti tozongi kaka ti aye kotika papa ti na beach après ezongi na plateau de 15 ans ba pigeon eza kuna tangu papa Simoki Mbangu Kiangani aye na Brazzaville atie Musapi boy pigeon aye atelemi na likolo ya Musapi photo wana pe ba photo nyoso wana ezali biloko nyoso tu yango wana batatela ba mama lelo oyo Teni Sassou Nguesso amoni mosala oyo tata Simoki Mbangu Kiangani azali kosala amoni yango très bien. Yango wana akangi ba bureau na ye aye na plateau de 15 ans ba médaille aye ko pesi yango na plateau de 15 ans et ça le maraté biloko ya l'état apesi yango na ya papa o to komona lobby e bandaki na ba musicien apesi na ba musicien eye ya Lingomba elongo na Lingomba sikasikoyo ya chef spirituel o to komona lobby yango wana Congo Brazza ezali ebandeli ya makambo ya kitoko papa lobaki ya kitoko mais peso que totali pe ya mabe pe ezali parce que ça te na koyela kikuna Kimbangi soye ah oui photo lobaka ka papa limsaka ça te na koyela kikuna dikosi na ye koyaki kuna na bela na biso na papa Diangenda tokendeke kuna na 1967 date wana na kopesa binango lobby bien bon na kunzulu nyoka oyo akosaki Adam na Eve akendeke bomba makuna donc nzete wana bakata kango kuna wana ni mwa makambo moko ya mbilinga mendenge papa alobi kuna makolo ezali na Congo Brazzaville soki ko telema. Donc papa a kotelema na wapi na Congo Brazza tozwa tango papa Nsonganzila ye na Brazzaville chauffeur ya bus un homme kimbangiste ye moko soki nini zui alobi ke nkolo Yesu aye aza na plateau de 15 ans est-ce que na kati ya bus oyo bakimbangiste bazali te papa ayaki mpona koya kozwa nzoto ya papa Bouk oyo atikaka biso. Donc biso tozali malheureux te yango wana papa Diangenda alobaki tosalaka ba recherche ngai tangu nasali ba recherche namoni ke tata Simoki Mbangu asa azongi mbala misato papa Simoki Mbangu ya 1887 papa Simoki Mbangu ya 1918 kombo na ye papa Diangenda et papa Simoki Mbangu Kiangani azongisi kombo na ye soki totali pe nkolo Yesu aye pe mbala ya misato na bayuda ayaki e awa aye na kombo ya papa dia lunga na Kiangani batata na ba mama bakolimsanga nzete oyo bosa komona le 16 août 1900
94 tozalaki na cours biblique tokendeki na tadi oyo papa dia lungana aza kotambola nango akamati abwaki ngana ke na zwango abi okokende nango wapi ngabi papa nzete yo simbi obwaka boye ate na komema ngo na braza abi pesa nga yango na zongisi yango asimbi yango na maboko mibale boye apesi ngai me nzete oyo ezosala mwa makambo bafere kimbangisi oye bitumba oyo oyo bimi na braza nzete oyo ezosala affaire bana oyo bakuti Brazzaville baye awa nzete oyo esali bango affaire bokilo na ngai ayaki komeka nga nzete oyo ebengani ye kimbangisi oye bana ya papa oye bandeko na ngai tosimba kaka mibeko nzambe aza musika te tala nkolo yesu yo wana fandi kuna donc koya na ye ya mbala misato wana eza kaka barecherche na ngai donc koya na ye ya mbala misato ni wana fandi kuna papa lobi nasengaki yo tika nayebisa bandimi bayoka kaka siko makambo kobomba eza su te nayaki kimbangisi oye nayaki na cours biblique awa tango naye na cours biblique namoni mokola vendredi tozalaki kokota te mokola mercredi mpe tozalaki kokota te ngai nalobi tika nakende kopesa mama Kiwasisulwa mbote parce que ndako wana ezalaki marche moko ezalaki bomati oke na likolo wana mama azalaki kofanda wana mama Kiwasisulwa na mama na ngai mwasi ya tata nsomi bilongi ndenge moko donc papa de lungana akolobaki basaba mapasa bayakokutana na libanda awa nake nafukami napesi mama mbote mbote mwana sango nini nga mama nga na ye pa na yo parce que papa de ngenda alobaki soki toza lisusu te bokoki kobimisaka bamakambo na biso mama aza lisusu te nga na tuni mama nga naza na likambo ya kotuna yo wi mwana tuna nga mama bana yo botaka bango ndenge nini asali abe parce que oza mwana na ngai parce que oza mwana na ngai bon nakoyebiso kaka tangu tozalaka na mbeto tolali na tata alali kuna nga na lali boye ekokoma na katikati ya butu tokolamuka mwana akomi na katikati nga me bana mibale papa José papa Rigan na papa Simoki Mbangu Kiangani na yebite ndenge nini na zwilaka bango me tangu na yoki na télévision papa ye moko apesi témoignage nga na lobi mama yebisaki nga likambo wana donc yaza nani le Christ dans sa troisième venue tokolukile su et pas mususu kimbangisi oye yangwana papa bobo mama biso te ndenge kasi oyoki te papa abotomelaki boye mama alobaki na ngai na butu bamona kaka bakomi na mwana na katikati maintenant ye moko papa apesi ndenge abotomelaki mama azalaki na mukumba maintenant mama alali papa abimi tango abimi ye sikasikoyo abotami ye pe alali na ye me alelaki te bola nango na YouTube bachangu deja kuna maintenant alelaki te siko papa la lunga na azongi lisusu na ndako tango azongi na ndako mama yozo lala kaka alamusi me yoso botaki te abaluka boye mwana za wana za mutu wana za nanye batatela ba mama maungu mantwa nkai donc maseke ya nyamo babenga kankai lio aza kolanda ye nkai akoti na libulu maseke bimi ale lio akomi wana simbi maseke yango azotuna tata omoni nkai aleki awa te omoni ye te me wana osimbi nani nkai no wana ni maseke na ye ndenge biso bakimbangisi yango wana ndenge bakolere na nga bapasteur batangile biso na bible tosimba musala na biso malamu
totonga nkamba lobi tokosepela awa papa merci lokolo pesinga mwa makasi oyo nalobeli sikoyo totelemi wana na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre. Merci papa Sylvain. Merci papa pona maloba na kombo na tata mwana pe Molimo Centre. Sije ya lelo oyo tata mokonja bule papa Simon Kimbangu kiangani apesi biso ezali vraiment très intéressant. Toyoki ndenge papa pasteur